Ni nani alifanya vya hivi Mkolwezi? Ni nani alifanya buchafu Mkolwezi? Paka ule alikula mayai munjia, paka ule alikula mayai munjia. Ni nani alifanya vya hivi kulwalaba? Ni nani alifanya vya hivi kulwalaba? Paka ule alikula mayai munjia, paka ule alikula mayai munjia. Ni nani aliyamba mupori ya lwalaba? Ni nani aliyamba mupori ya lwalaba? Paka ule alikula mayai munjia, paka ule alikula mayai munjia. Ni nani alifanya vya hivi Mkolwezi? Ni nani alifanya buchafu Mkolwezi? Paka ule alikula mayai munjia, paka ule alikula mayai munjia. Ni nani alifanya vya hivi kulwalaba? Ni nani alifanya vya hivi kulwalaba? Paka ule alikula mayai munjia, paka ule alikula mayai munjia. Ni nani aliyamba mupori ya lwalaba? Ni nani aliyamba mupori ya lwalaba? Paka ule alikula mayai munjia, paka ule alikula mayai munjia. Ni nani alifanya vya hivi Mkolwezi? Okufakata toilette, okufa ndeko tabola kana. Mutu ko kota kemba ko faut disparaître. Kuma tukotika bolole moko boy ateki mabele tozomona. Info rien. Tribalisme numéro 00. Tribalisme. Le président congolais Félix Tshisekedi arrête son cortège présidentiel pour se soulager dans la brousse. Une vidéo qui est devenue rapidement virale sur le net. Alors qu'il était en route pour la ville de Kalemie dans le cadre de sa campagne électorale. Il se passe un truc un peu louche lorsque le cortège de son Excellence Monsieur le Président Félix s'est arrêté à côté d'une brousse. On voit le président descendre de sa voiture et se dirige à l'intérieur de la brousse pour se soulager. Filmé par les manifestants qui se situaient à côté de la route. Un acte qui s'avère être normal et tant peut être humain. Au-delà de la grade du président de la République, Félix Tshisekedi est tout d'abord un humain. Bien que cette vidéo a nécessité plusieurs réactions de la population. Certains le critiquent, et d'autres trouvent normal dans le sens où il s'est arrivé dans un milieu où il n'y a aucune toilette publique. Partagez-nous vos points de vue en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Buzz Actualité.
Le président congolais Félix Tshisekedi arrête son cortège présidentiel pour se soulager dans la brousse. Une vidéo qui est devenue rapidement virale sur le net. Alors qu'il était en route pour la ville de Kalemie dans le cadre de sa campagne électorale. Il se passe un truc un peu louche lorsque le cortège de son Excellence Monsieur le Président Félix s'est arrêté à côté d'une brousse. On voit le président descendre de sa voiture et se dirige à l'intérieur de la brousse pour se soulager. Filmé par les manifestants qui se situaient à côté de la route. Un acte qui s'avère être normal et tant peut être humain. Au-delà de la grade du président de la République, Félix Tshisekedi est tout d'abord un humain. Bien que cette vidéo a nécessité plusieurs réactions de la population. Certains le critiquent, et d'autres trouvent normal dans le sens où il s'est arrivé dans un milieu où il n'y a aucune toilette publique. Partagez-nous vos points de vue en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Buzz Actualité. Allô Grady. Grady, je vais bien au nom de Dieu. Mina seme. Ona baba karso wata batran kuna na bon pomba paneni pa. To hapana ule. Hapa pengine tunakuna na bon pomba kila siku hapa pa chimbao. Bota mina bawana o bana asema ni mkolation asema ngo baitidia bana fundaka saka ni bana fundaka mshuko muyo hapa sasa asema hapa batabakole makrada leo. Hii masomo ya hapa sasa tangu na kuna mpomba tol magharibi sasa ya kolation na utajipresente kule. Bala wale binganjo ni bisapori wa defense bala defendre tumishi ni semana après collation ila mambo kuna ni baka mpomba mule ndio wanafundaga bandeko ya Kongo tolitolo baboy bomoni makambo Félix akende kosala na nzela okende Kolwezi akoti na zamba po akende kosala besoin na ye bino bomoni yango keza besoin akende kosala besoin te banganga na ye nde bayebisaki balobi soki okomi na Katanga okende kota na kati ya zamba okende kuna na kati ya zamba okende kosuba osuba comme ça obebisa otikela bango botu twana salaka makambo wana salaka ngo kuna na kabinda esimbaka te bon kuna na kabinda osalaki yango nde ezaki mboka na bino esimbi te ye Félix akanisi ke yo Félix okanisi ke ndenge osali yango kuna na Katanga nde kosimba te wana eza mabele na yo te eza mabele na yo te eza mabele ya bakoko na yo te parce que bakoko basi balobake motu nyonso epa na biso motu nyonso kuna na Katanga selon coutume ya bakatange soki okoti na zamba oza mopaya eke okoki kosumba na zamba osubi na zamba sans kosenga permission oza na libabe wana ekolata yo na bato ozalaki na bango na baoyo nyonso bazakima na yo ekolata bango ekolata communauté katange te Félix wana ekoyi bango kende koyebisa banganga na yo ke makambo wana okende koyebisa nga nasala esimbi nango te po ekosimba nango te parce que bakolo mabele basi baloba mpona mabele na bango mopaya nyonso ya koya na mabele na biso oya kokota na zamba na biso akende kobebisa zamba na biso sans permission na biso ekosimba te makambo wana ezongela ye moko Félix makambo wana okende kosala yo lobiki osambelaka na bapaster na yo bayebisaki yo te ke makambo ozokende kosala ekosimba nango te bapaster na yo bo babondelaka yo bo batiaka yo maboko bayebisaki yo teke makambo nyonso ala eosimba nango te ata soko memi banganga ya république mobimba ekosimba te mobutu azala kutu na banganga koleka yo atikala kosala makambo ya buzoba oyo osali te atikala kosala makambo ya buzoba osali te yo kasi okomodire bana bakatange okomodire bango te mabele wana eza mabele na yo te mabele na yo eza nde na kabelaka mwanga nde mabele na yo un Katangais ne viendra jamais na kabelaka mwanga aloba na terre ya kabelaka mwanga makambo mpe bakoko na yo bandima bakondima yango te yo peka ndenge okende kokota kuna na zamba alobi na ye kobebisa nzamba wana ekosimba nango te daya banganga no bakosaki yo parce que soki olingi osala likambo ndenge wana basalaka ngo na molili bato bamona yo te me bato nyonso bamoni yo deja esprit ya kisi eza lisusu te obo nyonso bamonaki yo babukaki deja balobi ke makambo nyonso ake kosala kuna na zamba soki ake kobebisa soki ake kosala nini ezala nul et sans effet
makambo nyonso oyo osalaki Félix ekosala nango eloko moko te eza nul le sens de fait mabele wana eza mabele na yo te eyebi yo te zamba wana eyebi yo te kutu bakolo zamba basi basiliki eza mokolo oliaki ligorodo nde pese kobima yo te okozala osi obosani nde makambo komi kolanda yo kende koyebisa banganga na yo ke bokosaki ngai banganga na yo bakosi yo Félix Tshisekedi Tshilombo bakosi yo keaki yokota na nzamba ya nini ya katanga okende kuna okende kosumba okende kosumba obebisela bango nzamba obebisi eloko moko te parce bakolo mabele basi basaka deja basi baloba mpona mabele na bango mopaya nyonso akoya oyo akoya kolinga kosala awa po abebisa nzamba na asala boye ekosimba te mokolo moko te mpona nini basalaka soki bapaya baye balingi batonga esika bazwa toujours ka bachef coutumier bakolo mboka alobi tolingi tokende kosala eloko boye mpona nini basengaka soki basengaka te mbele ndenge oyo mbele bato nyonso moto nyonso akoyaka akomi kotonga mpona ye akomi kosala boye tomona expérience na Matadi na mbengu balingi batonga mpo Marichard si bakendeke mpa bachef coutumier balobi combien de fois bato bazindaka place wana le milimo endimi nde sikoyo bakomi kotonga oyo nyonso banganga no bayebisaki babikende kuna na nzambo okende kobebisa Félix osali eloko moko te nyonso eza néant parce que kisi balobaka toujours ke bato bamona yo te me banganga no basalaki nini bakosi yo ndenge no mpe ozaka no mayele te banganga no basali nini bakosi yo bapasteur no bamonaki yango te. Mon grand-père m'a dit la sagesse commence par le respect de la diarrhée. Ah bon? Car quand elle t'attrape, elle devient automatiquement maître de tout un mouvement. Elle développe la maîtrise de soi. Elle développe le courage. Elle développe même le pouvoir de la pensée positive. Ensuite, elle vous procure une foi qu'aucun prophète n'a eu jusqu'aujourd'hui. Et enfin, la diarrhée, elle vous fixe et vous conduit à un objectif bien précis. Ainsi dit, la diarrhée n'est pas camarade de quelqu'un. Ni nani alifanya vya hivi Mkolwezi? Ni nani alifanya buchafu Mkolwezi? Paka ule alikula mayai munjia, paka ule alikula mayai munjia. Ni nani alifanya vya hivi Kulwalaba? Ni nani alifanya vya hivi Kulwalaba? Paka ule alikula mayai munjia, paka ule alikula mayai munjia. Ni nani aliyamba mupori ya Lwalaba? Ni nani aliyamba mupori ya Lwalaba? Paka ule alikula mayai munjia, paka ule alikula mayai munjia. Ni nani alifanya vya hivi Mkolwezi? Iye Mishimulandaki journée ya jana bantu nashikia paka mukuye mushende fashi mukuye mpokele president mushende jana na bamotare na bantu banatoka banenda te tunende tukapokele president Mulwalaba Gare. Kufika Mulwalaba Gare hivi bantu ni ngambo na ngambo ya balabala bene chunga president kuye wele tukuna bangaria saa chunga tuone kwa wanasema semaka sana kuchunga pale ti kwanza 7 a 15 ama moto ile ya president inaanza kupita hapa na president yeye anapita pa Mulwalaba Gare. Ego nini? Anapita ndugu yangu na mkono hii ashipepe ba ndugu yake. Ashiba pepe anapita sashiba yu ena chatelo wake telefoni. Depart anini? Mina wakumbusha sema mishi seme mbele niko kimya. Mina washikia paka kule bena tomba kasha toma bena kiseme ki bakuchambulana bananza kuchambulana pale. Lego nenda muonani mukilalo mupo. Lego nenda kusema
Inasema ile tunanooneshaka shie hapa pale tukunanonesha hatuna muparti free pale aranze kudirije